Banje kuna na likolo bako talaka elongi na tata na ngai tango nyonso. Tata na biso kuna na likolo alingi ete moko kati na bana mike abonga te. Yango wana soki nani ako yangela mwana moke na nkombo na ngai ako yangela ngai. Yo moko mpenza yebisa bango na bolingo na yo mpe kobikisama na bomoi kati na nkolo na biso Yesu Kristo mwana na yo ya bolingo. Bongisela bango esika awa na se mpe na likolo mboka na yo. Tosengi maso na nkombo ya tata mwana pe molimo mosantu. Tika mapamboli mankolo na biso Yesu Kristo. Okay. Je t'ai dit, Bilombe, je t'ai dit, Dissobasso. Kuja kusabalala. It's not worth it. It's too short. Satana kufisonile nimeketa unisaele molanga ndambo atieni na kuntu esimite atimisia kona moi mosala oyo sala ezali yango tote eutana yango na likolo yango moi ya kusepela kate mosala oyo sala ezali yango tote eutana yango na likolo yango moi ya kusepela kate
moi tata moi l'appelle Molemo Santo na solo le petit biso la paroisse de Londres na Istam le 8 décembre 2024 solo les secondes mingi pas battre de l'eau les arbres pour pas battre les arbres pour autre de moi na bébé en gros tabaki le 1er août papa il fa pangi de Noah donc les londés mukolo oyo abimi na l'église bien sur l'équipe malamu et juste d'ailleurs comme ça la bana pe sur le but de l'équipe donc vraiment les secondes aussi la compte de pas de la mission on va se mettre dans le cadre. Na kompa tata mwana tata Molemo Santo lenga koyo ki papa Guy a uti déjà koloba tozongisi merci mingi pa bate mokolo ya le 1er août nde nzambe apambola kibiso na libota atingola kibiso mwana ye papa de Dinoa akia pangi donc lelo nde mwana tobimisi mwana lelo le 8 décembre tobimisi mwana donc moya kovandela lisusu eza te totonela esengo makasi nzambe akumisama pamba te mwanzo maleki na kimia nzambe akumisama merci beaucoup.